Batata ba mama balanzi mbote bisika biso bozili baku ya kolanda biso. Tokomi na ngonga oyo bolandaka émission religieuse kimbangiste. Bobangi Banzambe ezali ebandeli ya mayele. Émission ya département ya presse information kimbangiste. Conception et présentation ya maman Germaine Kenda Diafila. Caméra papa Patience Biwaku, papa Beni Iba. Réalisation, il y a papa Bienvenu Ambouya. Supervision, il y a révérend Jean Lusiki Makanano, directeur national de la presse information kimbangiste. Montage, papa Ziko Diangenda Zikengi. Batata ba maman, bisoban sotozali ko mona ete mokili mosimoningani. Pambati maike penza mazali ko salema. Oyo nkolo Yesu alobaki na tango wana. Nzokande papa Simon Kimbango pe alobaki yango. Ba papa bango misato pe balobaki yango. Papa Simon Kimbango kiangane pe azali kolobela yango. Mokili molingani ezali koluka nani ya kopesa kimia. Me biso toyebisi bino ete tozana moto moko oya kopesa biso kimia. So to sengi na ndenge ya solo. Nde mama na likambu oyo tokotalisa bino na émission na biso ya mokolo malelo. Yambo to banda to bondela. O kombo ya tata mwana pe molimo santo. Nzambe na biso papa Simon Kimbango kiangani molimo mo santo. To pesio merci. O pesi biso mokolo kitoko mokolo mwayenga. Ngai na bandeko na ngai tonto panza sango no pweteke na mokili mobimba. Pesa biso mayele. E bandeli pe suka zana biso elongo o kombo ya tata mwana pe molimo santo. Amen. Mokili molingani mibukama ekoki nani akotia kimia. Mokili motelenga ani ngai kimbango na yekuzongeza kimia zemba bose pela. Mokili molingani ngai kimbango na yekuzongeza mokili molingani mibukama ekoki nani akotia kimia. Mokili motelenga ani ngai kimbango na yekuzongeza kimia zemba bose pela. Mokili molingani toyebisi bino ete tala maike penza mazali komwana mokili oyo Nzambe azali koloba tango nyonso. Nzambe azali koloba tango nyonso ete tokomi na tango ya suka. Suka eye pamba te tozali komona ya mingi bakambo ebele ezali komona na oyo ezali kotalisa biso ete tokomi na tango ya suka. Yango wana tozali koluka nani elombe oyo akopesa kimia ba maladie eye oyo eza na kisi te kufa eye makambo ebele maike pezama ye oyo ezali kolakisa bilembo oyo basakoli ya kala basakolaka kasi wakotosa nde ya kobika. Tolanda mate ya makopesa mela biso na révérend Akebwa azali chargé de mission na cabinet ya tata mokonzi wa bule papa Simon Kimbango kiangani. Souci, voilà,
Mokili motelenga ni mojangi kimyose nani mopesi kimya tango ya Esau seyeyi ngai kimbangu na kopesa yo kimya tolandi mateya tolandaki mpe nzembo kitoko oyo tosili koyoka biso banso nani akopesa kimya moto moko kaka oyo akopesa biso kimya batata mpe bamama soki biso banso tolandi papa Simon Kimbangu kiangani kimya tokozwa yango tozoloba bango ntango nyonso tozali kokanga monoko te tozali koyebisa bayoki tozali koyebisa balandi po ete bayeba solo mpenza ete Nzambe azali awa epai na biso Nzambe akanisila biso na Afrika Nzambe akanisila biso na RDC Nzambe akanisila biso awa na Nkamba batata mpe bamama tozali koyebisa bino mpo bozala bapaya te Nzambe oyo alobaka na bikeke bileki ye oyo azali koloba na biso ntango oyo biso tozwi chance mpo na nini ye moko aye afandi na biso pamba te na mokanda mwa Nzambe tozali kotanga yango kolo eso alakaki ete nakokende nakotindela bino mosungi ya koya akosala mingi koleka ngai kasi mingi bakoyeba ete ngai nayebi ete Nzambe na biso papa Simon Kimbangu kiangani alati nzoto aye kofanda katikati na biso ndenge tolandi na mateya na yango batata mpe bamama tozala kiti bati kamba ezali koyamba bikolo na bikolo bato ya ndenge na ndenge oyo bazali komata awa na Yerusalemi ya sika nzoka nde tata mokonzi bule auti koyamba mama ministre excellence mama Ngoma oyo azali ministre na mboka Gabon ye ayaki kovisite awa na Nkamba kokutana na papa mokonzi bule kasi toyeba ete azangaki mpe liloba te ya koyebisa na biso bandi tolanda. C'est un honneur pour moi, ce dimanche, d'être parmi vous en Nkamba, Nkamba qui est la terre de mes ancêtres. Je suis Vili du Gabon. Les mots me manquent pour vous dire merci. Merci de m'avoir reçu chez nous, en Nkamba. Merci à notre Père spirituel, qui est mon Père à moi, parti du Gabon où j'ai traversé de frontières. Et me voilà en Nkamba, c'est une histoire. Je ne ferai pas mon témoignage aujourd'hui, mais je pense que le jour viendra. Chaque chose a son temps. Je suis venue simplement dire bonjour à mon Père qui est notre Père. Merci encore de l'accueil. Que la terre de nos ancêtres continue à nous protéger. Papa Simon Kimbangu Kiangani, ici présent, continue avec amour, avec fermeté, avec courage, de nous protéger chacun d'entre nous selon ses principes, selon ses problèmes. Merci encore.
ba mama likambo ya seni tata mokonzi Mbule asi alobeli yango kala ete aponaki ya ye kandida aponaki ya ye mwana ndako na kombo ya papa Denis Kadima ye aponaki euta kala kasi lelo ndenge tozali koloba na bino boye tata mokonzi Mbule papa Simon Kimbangu Kiangani a confirmé yango pona nene mingi bazalaki na baduti ya mwana biso baitoza na baduti ngai na kopesa commentaire mingi te biso banso tolanda maloba ya papa Simon Kimbangu Kiangani tata molimo mosantu mokonzi Mbule pe mokonzi ya Lingumba na komba tata mwana pe tata molimo mosantu tolanda ki mateye na biso tata pasteur mutate ya biso abandilaki na banzembo ya bayuda ake na mibeko mikanda na ye ya suka toyokaki tobomba tosalela mpona mokolo wana tobika ndenge toza koloba ntango nyonso ntango oyo tozali ezali ntango ya biso bana nzambe makambo nyonso bazali kotinda biso tosalela yango tina ezali epai towuti toyebi me epa tozokende toyebi te makambo na bango ezali komonana toza kosenture yango mokili eza ya koningana biso batindi biso kaka tobondelaka ntango nyonso po kimia eya lobiko mpe emonana mabonde na biso nzambe azali koyoka yango po elekisa mipepe ya mabe pasi eleki mingi na yango wana biso wana nkamba po tosambelaka mingi tozali bandimi tozala makasi na mabondeli tozali bakimbangisi tozali bana tata Simon Kimbangu biso bakimbangiste seni asengaki biso kandida topesaki papa Denis Kadima biso nyonso bakimbangisi toyokanaki topesaki kombo wana papa Kadima kandida biso kuna na seni pona nini mbala liboso tomona likambo boye basengi biso biso pe tosepelaki na yango yango topesaki kombo wana papa Kadima tozali sur ke mokili mobimba bozali kolanda biso na likambo oyo ya seni kandida na biso papa Kadima topesaki kombo yango tolobi tomipesa na makambo oyo ezali ke ntango na biso so ekoki tokokanga motema te tokosalela yango 100 ans ya lingomba yango oyo mbala liboso tomona toyoka likambo ya boye elakisi ke euti na epa na bango moko Nzambe alati biso topesi kombo tozozela nde kambo yango esalama wana toleki biso bajeune tomipesa nde na misala tolona tobokola ntina ezali 68, 69
70 papa mfuma longo aloba kite ye moko papa ngenda lobi l'union ko oto liaka tubana ko sombela ngo talo mingi cher ko za la cher ba fufu oto somba ko to liaka e ko za la pe cher ya koleka soki to lonite e ko za la pasi patozo kende biso eskambo papa lobi ndenge nini on yoke koma cher fufu pesa la cher benzambe mutamonaka oyo eza koya liboso alakaki biso makasi na biloko ya kolia tolona tobokola nyonso tosalaka ekokoma cher lelo toza komona yango biloko ekitaka kaka te emataka nango kaka ntango nyonso oyo tomoni ke crise pasi ekoteli biso yango tozoteya mingi tolona tobokela 59 le 24 décembre na biso ana RDC Belge alobi bosambela bino bakimbangiste sali mpe mikanda balobi yo papa kisolo kele mikanda biso babelge tosali yaka kosinie yalobi ngai te yo te nani babengi papa mfuma longo papa dia ngenda yaka kosinie ye mpe alobi ngai te bongo nani oyo kosinie aza kuna na nkamba nani papa dia longana kiangani tobengi nkolo yesu oyo batikaka banda 21 awa na nkamba papa kimbanga alobi ata bandeko na yo babimi yo kotikala awa libela jipe kaka okendaki kosinie azongi na ye kolo yesu ntango ayaki mbala liboso atongaki yelusalemi te mbala na ye ya mibale aye yelusalemi yango ezokotongama kinlongo mozole yango kuna tempelo ndako ya nzambe yango oyo ndako ya mintino kuna résidence ezali ndako na ye moko elakisike Salomon tongaka ndako ya nzambe apesaki permission David ye te tongi mpe tempelo ndako bokonzi na résidence na ye papa atikali kokokisa nyonso papa ali alonga na kiangani Salomon kolo yesu kokisi nyonso ye kaka mpe atikali koloba na biso te ava tobonga totonga yelusalemi oyo bango batikali kosala te biso tosala yango natali lelo mama ministre ayeli biso lakisike yelusalemi oyo nyonso ya biso banso ye moko mpe alobi yango ndenge afongoli nzela oyo ye akende koloba kuna na nsima na ye mbala nsima ntango akozala ye moko te mpo ye afongoli nzela kimbangisi to ye bongo bie bongo te bosepeli bie bosepeli te tina ezali
oyo bayaki kolonize biso ntango bayaka batali Angola, batali RDC, batali Congo Brazzaville, batalaki mpe Gabon. Biso banoir tozali moto moko touta nde esika moko bapanzi biso boye. Ye aza mopaya te, sika nyonso yo kozala aye awa eza esika na ye. Makambo nde toza kozala nde wana bakonzi Angola fo bayaka ya RDC toyaka, Congo Brazza bayaka. Elelo tomoni moto ye kofongola nzela mama misa aza mokonzi monene nga kutu nazobanga ye. Mokonzi tolingi te tomema ngambo toyokani esika ye azali omona mpe mbuta muntu atalaka kuna aningani aya na yebi aya te ye azokotala makambo nyonso rapport na ye tokotala ndenge okende kopesela ye moto akobenda ye na yango toza ya mingi te misala nde yango wana batindaka biso ntango papa di alongana na 24 décembre 59 asigné eloko ya liboso azalelaka makasi bilanga. Bato bazouta Kinshasa commune par commune soki baye samedi bakobanda misala na bango titi lundi bakeye, donc bakosa une semaine nesima bake un samedi soki baye basali poso mobimba, soki balobi ngiringiri akoya, soki balobi kasavubu akoya, bacommune nyonso banjile tout ça bazaki koya. Totali mpe na inkisi ntango toza koloba inkisi kisanga bango mpe bazalaki koyaka ebele mbanza ngungu tukala kipesi misala ya nkamba Brazzaville oyo toza komema Kinshasa bibubu beaucoup baza koya kosala misala Brazzaville ye moko. Donc biso mpe tolanda yango ndenge bazalaki makasi parce makambo eza koya liboso oyo komonaki nkamba ekotonda ebanda kotonda soki tosali te kozala pasi. Nga na Gabon eloko na tieli motema makayabu bazaka mpe na makayabu kitoko eyabi eya te ekoya bino nyonso bokogute yango ekoya eyabi eya te bayoki bango bato bayenda bayoki wana soki ozoli yango meme kutu bazobenga yaka nano zela nazoya oyo bakiaza na programme soki oza na kwanga oza na fufu ata moto abengi okotala ye te zela nazoya yango na mokili mobimba bato babanda kotinda nkamba ezala na nzala te pasi ezala mpe te na nkamba biso fo tobanda toyokani o mokenzi amba apesi biso yango wana tosilisi na nkombo ya tata mwana mpe tata molimo santo amen. Nakanisi tolandi ya koloba mingi ezali te soki nzambe asaponi ya ye muta mokili akoki kokakola te. Papa Denis Kadima azali mwana ndako ye wana nde tata mokonzi boli atindi kuna na commission électorale baye otozali na keti baye otozali koyimayima na kanisi koyimayima esili pamba te bino moko bulandi maloba ya papa molimo mosanto papa Simo Kimbangu Kiangani tina kaka likambo ya papa Denis Kadima solo bambuta penza base manifestaki
ndakisa cabinet ya tata mokonzi abule elongo na bambuta otokotanga révérend Katembo Meya Amonyo oyo azali bongo représentant légal premier suppléant pe azali président ya commission de discipline elongo na révérend Matondo oyo pe azali chargé de mission na cabinet ya tata mokonzi abule tolanda lolenge kani basali réaction na bango na tina ya seni oyo tata mokonzi abule aponaki ya ye candidat ya ye o ye asili kopona o asili kotinda kuna na seni tolanda na kombo ya tata mwana pe tata molimo centre batata na bamama bandeko oyo bozali kolanda biso bipai na bipai na motuna oyo papa journaliste atuni biso ndenge tata mokonzi abule auti kopesa position to ko présenter candidat ya biso bakimbangiste oyo akotambwisa maponami ya mbala oyo. Avant to pesa réponse bandeko oyo bazali kolanda biso bolanda malamu awa tozali na nkamba Yerusalemu ya sika siège international ya église kimbangiste esika evandaka nzambe tata nzambe mwana nzambe molimo mu centre. Lelo tata mokonzi abule papa Simon Kimbangu Kiangani chef spirituel et représentant légal ya église kimbangiste abimisi candidat oyo a présenté na mokili mobimba pona kotambwisa maponami to ba élection ya mbala oyo ezali esengo mingi pona biso bakimbangiste na bandeko oyo bazali kolanda biso église kimbangiste tozalaka na programme moko mokili mobimba ndenge tolandi liloba ya tata mokonzi abule nzambe molimo musantu papa Simon Kimbangu Kiangani na biso bato tozali na nkamba na bakimbangiste nyonso ya mokili mobimba tozali sima ya liloba ya tata mokonzi abule tozalaka soki papa alobi likambo bakimbangiste nyonso tozalaka d'accord tolobi oui papa nde yango tozali ko informer bandeko oyo bazali kolanda biso ete liloba oyo bolandi na maloba ya papa mokonzi abule nzambe molimo musantu chef spirituel et représentant légal papa Simon Kimbangu Kiangani na ndenge a présenter candidat na biso bakimbangiste papa Denis Kadima mwana ya papa Simon Kimbangu mwana ya kati ya ndako ya papa yewa nande papa a présenté ezali candidat ya bakimbangiste nyonso mwana na ye ndeko na biso yende oyo candidat oyo papa apesi mpo ete atambwisa ba élection na mbala oyo eloko nde tolingi koloba ezali esengo pona biso bakimbangiste en particulier pe bandeko ya RDC bakongolais biso nyonso pamba te na boyokani collaboration ya malamu na bolingo oyo tozali na yango na kati ya mangomba ebandaki na bandeko ya ba église oyo bazalaki liboso na biso baprezentaki bakandida na bango tour à tour biso nyonso na confiance tozana yango tondimaki na ndenge baprezentaki bakandida tozalaki d'accord tolobi oui oyo bango bapesi yende tondimi ba église nyonso balekaki déjà lelo ezali tour na biso ba kimbangiste ya ko présenter candidat oyo akotambwisa ba élection na mbala oyo nde yango lokola boyoki na munoko ya tata mokonzi abule sa divinité papa Simon Kimbangu Kiangani apesi ndeko na biso mwana ya ndako kimbangiste papa Denis Kadima yende oyo lingomba mobimba to présenter na ndenge chef spirituel apesi yende akotambwisa maponami ya mbala oyo. Je veux juste relayer la parole dite il y a quelques instants par le révérend Katembo, représentant légal premier suppléant de notre église.
au sujet de l'annonce de sa divinité Papa Simon Kimbangu Kiangani, chef spirituel et représentant légal de l'église kimbanguiste. Aujourd'hui, 22 août 2021, ici en Kamba, Nouvelle-Jérusalem. Nous avons tous suivi avec attention, et je dirais même religieusement, ce que Papa Simon Kimbangu Kiangani vient de nous annoncer. Il a fait un choix d'ordre divin. Puisque lui, il a un pouvoir qu'on appelle discrétionnaire. C'est vrai que ce pouvoir discrétionnaire peut appartenir à beaucoup d'autres chefs dans le monde. Mais il y a un pouvoir qui lui appartient tout seul, c'est ce pouvoir qu'on appelle pouvoir illimité. Comme il a un pouvoir illimité et qu'il a fait un choix, ici en Kamba Nouvelle-Jérusalem, un choix à caractère politique. Nous savons très bien que notre église, c'est une église apolitique. C'est-à-dire que nous ne sommes pas des acteurs politiques. Papa Simon Kimbangu Kiangani n'est pas un acteur politique. Mais puisque toute la politique du monde est régie par ses lois à lui, par ses choix à lui, de plusieurs manières. Aujourd'hui, c'est une fierté pour nous kimbanguistes, c'est un honneur qui nous est annoncé le choix qu'il a fait. En l'occurrence, celui de notre candidat à nous kimbanguistes, Papa Denis Kadima, comme candidat à la Commission électorale nationale indépendante. CENI, qui est une institution chargée de régir tous les processus électoraux dans notre pays. Vous savez que Papa Simon Kimbangu est venu pour nous libérer de l'oppression coloniale et qui nous a promis que ses enfants, ses propres enfants, prendront les destinées de notre pays. Depuis 1960 que notre pays est indépendant. Donc, s'agissant de la République démocratique du Congo et bien d'autres en Afrique, jamais l'église kimbanguiste a intimé un quelconque ordre politique à qui que ce soit. Cependant, on nous demande, à nous kimbanguistes, on a toujours demandé à Papa Diangé Naya, Papa Simon Kimbangu Kiangani aujourd'hui, de lui proposer des candidats. Jamais dans l'histoire de notre vie publique que l'Église s'est prononcée de manière aussi nette qu'aujourd'hui. S'il a fait en cette année centenaire de l'Église kimbanguiste, ça doit avoir une signification spirituelle. Papa Kadima Denis est notre frère. Il y a plein de kimbanguistes que nous connaissons, il y a plein d'autres que nous ignorons. Ce choix est un choix indiscutable qui nous honore d'ailleurs et que nous devons répandre à travers le monde. Voilà le devoir que nous sommes donnés ici, sous la direction du révérend Katembo, qui est le premier suppléant, à qui la charge était donnée de donner les là pour cette annonce. Et nous venons tout simplement pour compléter le peu que nous pouvons compléter pour pouvoir édifier l'opinion qui va nous suivre aujourd'hui, que ce soit l'opinion nationale ou internationale. Voilà le peu que je peux ajouter. S'il y aura d'autres questions, en tout cas, nous sommes là pour y répondre. Voilà, nakansi tolanzi, manso o tolengi la kibino na émission ya mokolo malelo batata pe ba maman. Tolanda ki mateya. Tolandi pe message oyo mama ministre a pesi biso. Tolandi pe maloba ya tata mokonza bule. Tolanda ki pe banzembo. Nakanisi moto na moto azwi likambo. Nde tolobi ete na bino banso bolanda kibiso na émission mokolo malelo to pesi bino merci kasi yambo to pesi bino merci to yebisi bino ete Papa André Mbenza Kiangani oazali conseiller direct ya tata mokonza bole autei kosala anniversaire na ye ya mbotama oyo ezalaki bongo le 22 août elongo na mama Sidonie Lumwinidio oyo azali molongani ya Papa Simon Kimbangu Kiangani. To sengi na réalisation bo pesa biso moi extrait ya joyeux anniversaire ya papa conseiller direct pe maman Sidonie Lumwinidio. Anniversaire.
ya papa Fumalongo, papa Daniela Goutela Zalaka, na papa Poit, na maman Micheline Aidé. Félicitations à Wallero pour aussi 12 ans et à mariage. Les regrets de papa Fumalongo. Et les loyaux na kati na Lingomba, na bana na ngai. C'était un peu difficile au moment du mariage. Pour les années étaient la coquille 5 ans ou 3 ans sans qu'il y ait de problèmes. Donc, juste après le mariage, après 2 ans, après 3 ans, pour comprendre que le couple on est comme un problème. Soit tata koloba na mama te nga na yebilaki boye te so na yebaki boye na balaki boye mama pe okomona nga na kanisaki ete nakoya kokuta boye me nzoba lokola nakuti boye malamu kutu divorce ezala. Donc c'est un peu difficile okomona na bafoyer et qu'après 5 ans il n'y a pas de problème dans le foyer au Yassika. Voilà, il y a papa Poiti, la maman Micheline, 5 mois à Wanaka. Quand on a besoin de voir la vidéo, comme on dit, les hommes m'agassent, c'est pas une abisso. Les loyaux, et au ici 30 ans de mariage. Pour le BD, qui était la dame d'Amé à l'Europe. Si la nouvelle avion, comme on a eu la salle qui était participé 30 ans de mariage au Luxembourg, le mardi le 24 août. Alors c'est vrai, dans la Yébabita les gars qui et Cyril Nayawa. La moni a une grande surprise en pleine Moussala, maman est comme Monanga, Nabana, nous sommes à Canada. Et que va pour surprendre que moi, gâteau et 4 ans, la Chine a 30 ans, le mariage la mission. Oui, batata pe ba maman, to lati, dès que to lobi yango été, to souhaiter na nous bango joyeux anniversaire. Bambate, mokolo wana ekozalaka exceptionnel. To komi na suka ya émission na biso batata pe ba maman. Soki bolaka kipso na bokebi bonso na caméra to sungama kina bana mboka. Papa Patience Biwaku, Papa Béni Iba. Conception et présentation et salaki bongo ya maman Germaine Kenda de Afwila. Na réalisation ya papa Bienvenu Ambouya. Na supervision ya révérend Jean Lusikila Makanano, directeur national à presse information qui bangiste. Montage ya papa Ziko Yanginda Zikengi. To souhaiter bino bon dimanche. Bye.